hein to beta pe ka moi li sola Bercy ça pe ka moi bien wa yebane mona ngiringiri na mona gatamula tamula ne mona sengla la ti couper mokie ni Didi la conseil que ni sur le côté studio. Veda amoni à la TV amoni crime au sepelicie escalier. Via sali faut boire sur la tête qu'on vient de foxer voir. Sur la télé grand bife la robot ma vie. Escalier tonganga bona masura mona sur vient de foxer. Les loko tsolo bana ke ba ko beta loko ba UPA bana ni via ngona nka bose. Na moni pe vela so faire repé abwa ke loko mo bo ka nan na sentir ngoti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépendant de l'heure où vous allez me suivre partout dans le monde. Là, c'est votre humble fille Awa Chibas, la cadette de la presse. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Hein? Donc, Saratola TV. Et bonne année à toutes et à tous partout où vous êtes. Et avant tout, je dirais déjà joyeux anniversaire à l'homme selon les cœurs de quelqu'un. Yannick Manara, WhatsApp, garçon sans complexe, porte-parole parisien, voilà. Et là, on est bel et bien avec l'animateur le plus frais, si je dirais bien. Et papa, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour la batounion au bord de l'émission d'Ongui. Et ça la benda vraiment bien Kitoko. Talaga Obama, animateur le plus célèbre, animateur Aguilelo, animateur Oazope Samakamo, animateur jamais raté na mboka. Donc il n'y a sur les gars bien. Donc ça bisope bien ce qui s'est présenté et puis expliqué selon parcours il y a binondé nini au bandi musique au bandango wapi et pour komalelo Obama hein nini sali ko komalelo oyozali nani asala pour obima obiso Kinshasa toye baba minanga yo ça l'émission na Obama maman na reconnaître Obama wa donc Kinshasa ebi partout Obama mutabimisa kabose tango vilanga kabose bulembi batutu bayebige Obama bima pa kabose tato beti ba biloka boma to beti ba lengo ale lengo mama ya bulembi yo ozalo koso ozama desu omoni yo soko koli okozala ale binana yo sunan omelima sa donki basakalara ale kabaka basu banani babeti misika bien ale yakana binisa yo fibo babuka mbetu donki soyez prudent dans la boîte ba créer belé pemi na kabose oyo ekanga et se crocha na mboka na tika message olanda ba animateur belé lelo ba ko sala ngote ba leader ba pesa ba chance ba ko sala ngote au satike makima ba créer yango ba rater ba générique na orchestre parce que ba ko garder une opportunité on a te biso to zalaka nango donc voilà. Donc ce qui n'a qu'aucun le va bien donc dans yonde pena que mtando sala orchestre ya kabose ezala alors donc ngala ko sala ngote ngala ko ta kabose déjà zala kabose azala déjà Hollande combien d'années kabose tanga zobeta musique ngauna na bani musique te total pas ba défaut kabose ya t-shirt biso to ba na mike total la ba maison mère tanga yeba maison mère yebeta ba zenith ba biso to yeke na musique de la kuta déjà kabose azala ngata na ye na tegra la zoa la kota mouvement tango déjà beti ba voiture sa moteur abeti ba niaou ngana ye to intégré mouvement bani yeki ba 2011 donc na ba 2011 tana ye mouvement donc tito sali a sala album na ya élection muselekete na ko boaka simato sala générique wa biloka boma we kanga monde entier partout donc tous les quatre coins d'Afrique simato bani makamut
tato beta qui chasse na mbrusu aropesa nga sous chance na générique to betara lengo donc quand on a décroché lisu na mboka donc tant to ela bazakalara to décrocher lisu donc donc sengara bongo ti to ela babuka mbetu to yena ba soyez prudent donc talandenge sali lo kana nyoso yo mtobwaka yipo anini osala boye po ani tokosila na yo po buzobeleki donc ezalaka ba inspiration donc osila na buzobeleki kasi tokosila na yo makama banimateur bolingi betisa wa comprendre message Obama zaki animateur akopesa message omoni ke soboma batala ku misusu lelo bako kosala ba clean message batala ku net nani Holanda te na lo bakala ba animateur ke batika na ba orchestre po biso ba bama lelo to sala ba carrière solo Holanda so ba yayo bala ba orchestre ba me kosala effort koyeba kosala crier ba yo poza na orchestre yo po uzala suna orchestre ya leader na sala carrière solo nanga lelo na sala carrière solo lelo sirete ouvert ou ezobeta partout escalier vous appréciez te présenté la salle pas ka bosser 11 ans donc 11 ans ya kosimba ko tout na fidèle là ba musicien belé pour le sala 11 ans le ba part na BCBG tu vois ba vila so ba Rio ba vila so ba chanta missine vous comprendre pour ça la 11 ans ko to mo boza fidèle ba pia kana bisengo na ba voyage na ba makambo Holanda na sala pas ka bosser dans la na paya mituka l'orchestre wana osatigi premier quart deuxième quart osatigi via memanga ba Kenya ba Zambie ba Luanda osatigi opportunité la monde na Afrique o comprendre ka tato vanda ki ta ya kita osenga gike na longa na ngala mona ke makambo mususu zo simba na ngote pemi na vie voilà na pesa ba mbote na nga déjà ye ba meilleur vin na nga na Isaac Kiakou un parisien qui se respecte et à Jimmy Kininga to Mati Jimmy Kininga merci déjà la côté western live ça suka alors to betaka moi li solo li susu ya kulongwa na yo olongwe kuna po anini pendant que obina nga bane belo yo sali kuna obwaki ba créer belé biso yeba ki Obama na kabula président kabose donc yo mto simbi kuna skoko keni na yo problème ni eleki kuna te zata c'est le moment Holanda et comme magate na elongi ata osali mbala na ombalao c'est le moment yango yo nazobwaga na sentiment c'est le moment Freddy Kibanda nazobwaga na donc yaki c'est le moment c'est l'état ya bulembi azafe langa mutunya sur la mabena na malamu na donc iblo musu na lobango te na sala ba émission ton internet c'est na longwaki Holanda tant bazakela ba rankini na président Ferré na sala plus les 150 émissions ba tout ba on reconnaît que bazaka na ba rankini te tant bazakela ba rankini ba tout temps bazol lingake faut ba ya ba roluko ba ma po biko ba maza représentant parce que ngala animateur on a travaillé na jet set na sala pas fait nga faire rigola avala ya pas kabosé Holanda sera sans s'interdire Holanda mama bomanga nelengi kasi vraiment ko boyanga ite bolonga na jet set chéri mon amour baketo badasuki di lolo ale ya o comprendre Obama pentacle likolo donc na tonga ndako sati ba misusu ba yela ba mousse balala donc ya ba sezata Holanda tu monaki na iba velanga bulembi kine découvrir Obama c'est pas velanga kabosé donc ti lelo dans ça la carrière solo ngai obimino engra okay na lelo tola ba escalier tonganga pona mata do mikolo talaka mikolo yangala ya générique ezala ki lelo mikolo des fois générique na moto ya vie kabosé te ona yangai on essaie ngai générique ko kena opena kena fe kabosé tikali vide kunelo reza isute boza combien d'animateurs kuna donc il faut dire la vie parce que biso animateur dans salara générique to kingala masalanga Johnny Membe ngata yeta ngakei osati ki ngana tikalaki osati ki nazo kumbela makambu take chef d'orchestre nazo mema makambu donc take makambu Holanda et comment il vient solo laté on comprend senga ke tena benana na benana na sala ba makambu na ngai na sala oya ngamona mibundela solo tendeni te ko solo la tese la bandenge bele wana ma solo akati to betaka li solo biso arabiso ba solo nso ida ba biso ba to ba boya ya biso wana ma solo akati donc na rolo bango sute po dala lo bango trop vous comprendre na rolo bango sute po dala lo bango déjà trop na ba mission bele na sala ba internet donc wana ve la ngesenga na ngota na longwa ti le na so voloe donc
lelo na boaki plan Moni kokene na et sali qui avait abeti nina comment générique na ebeti te po ni po tiki vide bo bat mabe botala rata okende te bino banimate te moni ba vena biso elo moto lobara Holanda animateur mutu asala générique eza ya animateur malgré lelo ba leader ebele ba mo profiter ba boaka rappeler kacha ba générique kasi générique Holanda eza ya animateur biso de kosala ba effort moko boya kosala cri koya nango tato leader azana effort wana te osala ngo si ko faut la reconnaissance la bato ba sala lo musala bien le fils ka soko zui ka moi 10 francs fo yeba ke bato ba sa pembe na ngafo na aider bango na yeba ko partager na bango so tango zo sala ngo te ozo sala ngo te mbala na mbala tu aba tu sala ni to limba o comprendre na mutu Holanda na mutu tala longwa pa na la ko kende pe koto mususu parce na boyi ke na mpio ki se motema passe na loko ba animateur bazana ngo trop ozaki koto ke koto et puis bokena ka bisika moko o yebi ke bat mutala na mutala ba yokana te tana sala analyse na bobo yambanga voilà donc to beta pe moi li solo ba combien de communes yo tambolo yo vandi à part commune bino bogangela rawo wa ngiringiri ngana mona ngiringoto ya tongo ngiringoto ya tongo donc à part ngiringiri na vali na bandal na futeli na bandal na futeli na kasavubu na futeli na kimbangu na futeli na lingwala donc 4 communes au margege na tamboli tina ki pa ve kamo yebi gaga déplacement tina kozonga na ngiringiri ngingi na kozonga na sansi ki eza mabele na nga ne grandeur ngenge tala lazo sala ba répétition na nga la senga yeke funa sala ngo na mabele o yanga tala ngo bimisa générique la nga yo mona la clip la nga presque bana mingi ya ngiringiri na tcheki la sala ngo bena ngiringiri partie ndambo na sala ngo na kimbangu o comprendre ya mabele donc de là les là ndenge makamwezo kende kala mingi te na pipo pe na zolongo na sungiri ngutu na zo mata pe na oto bangalie makuna escalier te ndela lobaki escalier finga nga bona mata sikola mata la ngali sus po choisati alors to beta rappe moi li solo mo ya bana ngiringi loko ape animateur mususu mo pa ganga rabi mala ngiringi na Bercy mwana to beta pe ka moi li solo Bercy ça pe ka moi bien wa yeba ne mona ngiringiri na mona gatamula ne mona sengla la ti couper mokieni wala biso do bana ngiringa si tu as comment différent na comportement na savoir vivre pour le monde qui la ngiringiri wala mona busiko tango lo babose comme si moi rando moi zana po ozoro ba pour na mona ga bana sika moko boza ba star binomba mais ko tango yo lo ba ke mona ga na ba couper mona ba sengle te mo so bla bimi bo ta to bla la ti pantalon ya bi mana kilote e mona moni ye ba le ga ta gondo la ti sengle wala na le ga la ko bosola la minote ah so to za peta on solo la ti ta bla temina ba tulanga moni ye pe alegi kuna ga sito biso bana secteur moko ya bi ke obama za mambo te na circonstance ndenge tokuta na wana masalanga tokokuta na pe kotomona matanga take ngiringiri mutuma kufla ngingi mona buse ku mo tokuta na matanga ndeta fatsa to za matanga ya mutulanga moko bo fisto malula immortel wala na to kufla koko barbu tana yebo na moni yepe ayeba tokuta to gangisi ba photo masandeni obike sero na makolo pe na neni yeba la planning abela nino satirique muta volu na ndenge donc ça la kasi ngiringoto te parce que ngiringoto eza mabele ya animateur eza mabele sala ba tutu kalouch ba big liton ba chanta misini ba teomba ba petit rigen donc ba animateur ebeli to ka fier na mabele ngo parce que eza mabele sala presque ba animateur ebeli donc wana za massa sa microbe tozala na ye mona maya zo bosser ça la bien ye pas zo bosser na coin na ye ça le fort na pe koto na coin parce que yo bigara vi on est mosiki ki mokende yo mo fumi bundela donc soki o mi bundi te ba tumwa bundilo rezalati alors animateur nini ba ipata yo oyo non nako ba idole na yo o tamsu po lelo o comme animateur o comme Obama lelo o zara question tali bobi idole na ngeza animateur o idole na ngeza animateur tel po eloni animateur ni pena ipata ka o pena so tali mo lobi o ngapena koka ete wa ngana yoka ba ve na yoka ba ve trop net ni ba idole shila ngapena na travailler ve juna mumbafu na travailler na ve na ngasomono pour l'animateur à deuxième vol qui n'a rappé vous comprenez
na travailler bango na zwa mukie na zwa suna koti na bikliton na kati na sangisi na kiyobama yango sali kilelo kiyobama na oka vejuna Hollanda na royoka ba bon empire trop ba esprit wana bina ba agressivité bilo so vele so ba somono Hollanda chamugwele ya gopesa mbongo vous comprenez donc vejuna ale maloso si obala nanu de Hollanda na bala mettre vaille o comprendre ba biloko wana na koyo kango tanela yokisi u big liton biloko wenge amona so travailler ngo ça type big liton na la innovation en animation Hollanda akila innovation en animation na kesusu trop bil ndenge zalaki simana sangisi na Obama yango so tala mo gango Obama na ye chomoni ba animateur tout le ba komaka ngayeyo yeyo parce que ngabela kila idéologie langa babiki animateur mo ba utaka bose sango boka fanga Obama na ye faut comprendre donc kilelo yango pe to kinanga ngo pe ka bongoti ba kilelo donc pas mal voilà to beta pe ka moi li solo ya sérété eloko uto beta wana eza single ou eza album ouais eza maxi single eza na 4 titres. Premier titre déjà moni qui la boîte on déjà la plateforme non son générique il est la TV zo beta déjà on est qui chasse la capitale titre moi qui chasse la capitale nana titre mon sous entre janvier et février ba max na zo boire sous chanson mo ezana ba benga manipaka donc il y a afrobeat et afrobeat quand on expliquer ga batu na sala ga kindumba te na sepelisa ga nzoto nazalaga na ngachelete na sepelisaka nenzoto bazolia bazotonda te nzambe ezo salarié wana na bwaka ngo dongi ba février na bwaka nzemona manipaka na minute oyo ba consommer na no sirete ouvert générique wana o moni mikolo tozaka mosinzo mama lelele yangala ya ebike bo balusa peka bakrango kamoko yango na boyaka nango yango na bozoyaka nango héritier batana ba utobeta klina e dego milito abeti azobeta ba générique na e do bozoyaka kala ba krimoko ba baterasi ba poni bosa bisobo te modenga na escalier na pesi conseil na expliquer ba tu escalier ora krimo obeti bokaka te okampe ana logangi obiezaka ya yo kriwala oui donc ineti yo volo ba escalier que tout déjà là déjà là leader mon déjà becha on peut la télé donc tout le belango non pour ebike ndeti pour gang escalier ngamona comme non mituna escalier on la ebeza escalier ya générique adidi la quoi yo ce qu'on ganga la ndeni te ngata la boga qui sécurité ouvert na boga sécurité ouvert na ba outil déjà les autres qui de 4 mois didi la concert tout ni sur le côté studio o comprendre mon loka bien faut ba yiba. Vous comprenez? Daïbi président Didier Lacoste. Ouais, l'oga bien, faut ba yiba yana tindombolo te fela nga kalu jara la ndombolo sati ba quartier latin ba tunios ba boga ndombolo. Et l'oga bien faut ba yiba Didier Lacoste ça fait langa donc na pese mot de place ça scénario. Mais asala ki aussi tanga beta elo no wana rego. Beta moni ota la TV moni crimo bo sepelisier escalier. Via sali faut boire sur la tête ko que via so foxer voir. Sur la télé grand bifela ko ma vie. Hollanda escalier tonganga bona masukula mona siko via so foxer anga kende la télé grand bifela ko kufa o biloko bamba. Hollanda pour gorge na ngola télé siko voix vie via ko risquer ba sala opération. On peut savoir conseil niko kende ya bless créateur et fungo et si savait makam do bino so yango na lobaki nazonga nanu na question la ngali boso do ba animateur so boke boye bateke botika ba vide e boke na kana batamo boye ya bien ko kende ya créateur ye yo va comme zo ba escalier donc ko kende na yo pe koto na yo na mona déjà pe générique ya kabosi ya pebetité ya toza pe ba président limbisi ya makam et analyse nga ça le temps que qu'on cause voilà ba vie ba on s'est retrouvé ba comme ba rappeur parce que mo bête ba fro biloko bana miki ba ba beta to beta ngo banani vous comprenez yo mona ki ba vie ba on s'est retrouvé mo bête biloko au monde vie comme des jansipi les vie beaucoup ya vous comprenez utala kate ato solo la te o mama ngona ba orchestre ba générique ya simba te ba vie so mo bête sikoyo biloko ba UPA biloko ba jansipi vous comprenez siko biloko ba jansipi mo beta eza ba biloko ba ba vivre mo ba rumba ba biloko les ba biloko la biso ba animateur monique ba biloko nini yo monique na kanda na sobwaka manipaka na sobwaka manipaka na février awana biso deux fois te donc manipaka ezoya ba consommer na ndombolo sirete ouvert donc ba consommer na générique wana
vraiment donc il y a de la plateforme et tout toza batu titozonga na leloko tsolo bana ke bakumo beta lokwa ba UPA bana nivango na nkabose nga mona générique avec nga tali ba générique ezana natanga ba générique ezana na marché eza président héritier Watana Bazali président Diego Milito Azali président Kabosé moko pazali Ferrego la beti déjà pelo konae nani fali pour pape basé belé sko tango yozo beta ba UPA wana ngala lingana ye ba UPA wana beti makamana nani te kasi UPA ba frotte ba fro beats Holanda ya ba musique mo ba vivre ba beta ba rumba ne ba yebeli bongo ba rumba to mo déjà faire mo beta déjà ba fro beats il a déjà qui a so kokate vous comprenez ba so kokato mo ne ba se retrouver ba yi ba na escalier Holanda vous ne pouvez pas bâtir un escalier donc problème est até donc problème est até l'animateur et l'or bien bazorara velanga kalu jara ndombolo et boire ma pas partout ngabela l'escalier fulanga pour la mata bazwa parce que et ça des logos ils sont déjà partout et ces logos déjà là et ça partout Luanda donc Paris États-Unis Londres dans la minute yo ngam to lo e beta yo ngam to talonga mona ga ta alo minanga wa c'est que voilà te Vancouver qui sont la TV plasma mais les te Vancouver est-ce que Renera isusu te Vancouver Renera isusu te papa alors ils sont dans tanganga ndenga générique la kini ba résister la bangote Holanda ba beti ba générique quand la ebiso te ngala seul générique ngata la boga générique kuteka velanga fali ngana la sécurité ouvert Ferrego la pa boakaki okene ki mbuto kino ba beti velanga fali ba beti Obama yangala ya aboma libala siko ba générique no tangilanga tsu ya Ferrego la ya Diego Milito héritier Watana Diego Milito suna et boyo ki zeketete te na ogia ngoti azana rappeur to animateur no e batazana c'est un musicien abeta la orchestre na sala vocal nini auta pas président héritier Watanabe sala vocal kuna na ebiete vraiment na ebiete de siko Obama to bige biloga bo mazakala nina Obama siko ye na ebiete siko générique nga betela ngo wapi ponga na animateur mboka na otala pekra talo sala promotion longo na otala ba générique et compliqué nga na TV Holanda po ba beta ba générique musosi ba che générique on statique ba tu bena ba benga te papa au travail qui to zekete betite yo gizekete otala ngote ndenyo ba maboti la biso ngona trace ba calculer trace bena calculer ka ba générique abani na vie quadra koramane akiti na vali pupa et na Ferrego la bo ezaka bongo akie koto na nani na la pulga 1000 anges midemo aye koto na comment il s'appelle zekete jusqu'au boye zekete mabe trace le belo te bo trace rani trace atra musique bana biteli ele ngona trace Holanda ata musique bana biteli trace le belo vous la trace l'autre trace a commis cheno soko lekana vous a fier na lekana trace na lekana trace kitoko voilà bon kitoko c'est biso la limité dans tout et à tout je dis déjà merci à mon sponsor officiel Saratola TV bon s'abonner ndé makasi nazo lelande abonnement partager liker donc ben mi soit bien pour monter là il faut quand même se partager bon liker pour Obama a déjà bomi makambe est-ce qu'on peut voyer ma vraie version là il faut bon liker bon partager voilà alors on attend déjà vers la fin de cette émission j'aimerais bien Obama puisse nous donner son programme ndenge nini tokoki kozwa eza batu mususu tamsu baluko Obama bwaka bango na eloko linga beta donc iskani tozwa Obama appelle ce programme ya ba répétition ndenge nini tosala Obama ouais donc ba programme ezaka ke naza toujours na studio non sala eloko mo na Afrobeat mo na zobwaka manipaka si ba février déjà na zobwaka ngo déjà kabat ba consommer dans sécurité ouvert mingi penda donc bossa donner bossa abonner bena trop na chaîne nga pe po bato bele bazolu ka pe génie trop zongo wapi nini so bobetika ka Obama Calvin officiel TV bokoti bo télécharger sécurité ouvert bossa abonner po calamité manipaka pe ezoya wana manipaka ezoya de balo belaka da sekete esazo fo manipaka ya ebeta no sekete wana que va se que te llama velelo tika kwa sama tite na sofoya makasi Diego Milito voilà ouais donc ba courage
ba courage ya donc musique ya ngoma mina na la suko ko bi te wenge biso toza en tout cas wenge le toza ba koko ya wera soni toza ba koko ya roi de la forêt ola na makila wenge kabo c'est wenge bing star osatike makamou donc courage moi c'est déjà jeune alongo l'orchestre moi ni masala carrière en solo tanga beti tala ya GTA na bamboka oyo obete loko osabunda pona carte baraka wenge maison mère BCBG quartier la terre ola na papa wemba si lelo ezokipe soutenir lelo komi ko beti loko bien li chate senini litoyi ola na ba lelo ba biso do sa ba promotion un mot osatike osabe promotion makasi kasi tellement loko ya bien osatike ba baso tambola ngo partout baso beti osatike un mot be monga promotion ya petit osali promotion pour lembi olana pe ba vie musupe ba leka na ba chaîne ndeni bo beta petuana bo finana ba petuana olanda bo finana no olanda yangwana bia sala ne pelo kwa na zene na raison ali banga ya ofele bo finana no la nenga systématique donc ba courage donc na batunyoso ba bimisi ba générie la mo mikolo yo courage maslanga Diego Milito na moni pe vela biso faire repé abwaki loko moko boye kasi nanu na sentir yango te on dit mi créateur te nanu benda na sentir yango te nanu yete nanu bende yete na boka misika tozela toyo ke betaka kati donc non na sentir te loko bien déjà na bandre so yo qu'on faut sentir déjà tak na animateur ngam na lo baté to ga animation nanu na sentir yango te bandane su babwaki pour babwaki bena mo ka TV yango pe ko mi sentir bikolo Neti wata désolé ça va kitoko te générique benda na sima tamu na la ndongo na nanti kasi désolé nem te so bomanga désolé nzembo ne so bomanga si générique benda na sima ta ko concentrer ngo benda te kala bi ke wata ka bosser na bi ke ba animateur bazawana ba travailler bien ba net ba ya na ba ambulance na monde déjà que ba boire bien kasi conseil on peut savoir luka ba créer bien ba linga te ba betcha ba leader na bango banzadi na ba générique de bon générique na beti njanto za bato générique te beti na bi wana nzadi ngala pesa conseil ba animateur faut ba sala ba créer bien Olanda taba leader ba tiengo ba plateforme mone logo mususu na ne bani promotion te ka senti déjà que ba to senti bien que beta makambo o comprendre pas si était ouvert senti bien que Obama travaille générique ne dika zakalara kasi ya zakalara te parce que biso to sala caché wana donc na presque ba meilleur vena ba tunyo so ba l'émission oyo to solo le gars na nga kilelo so lo bi mabe sur le bien et la musique Hollanda et musique wenge bito to ba koko de la forêt obama koko wera donc eza wenge donc musique etambola kaka bongo donc na pesi mbote na batu nyonso bota l'émission oyo na pesi mbote na kolo chaîne nani Saratola TV Tara Saratola yebe na ze tongo Tara Obama Saratola Obama yeyo donc na peso wa meilleur V na peso pe na papa na palais Diego Milito Zegete na kikoto mino pe famille mon musique pe famille peso mo alors merci beaucoup na Wenge de Play opesika posa oboka groupement na kana ngwana ya WhatsApp Wenge de Play Adebayor Rijimabela na taya manike les jumeaux de Yannick Onyenze famille Onyenze Nicolas Onyenze en tout cas vena moni maramango obedi dali fanto pepele kimia na nzambeza na bisonyo en tout cas ba meilleur venanga na 1500 podiums derrière les caméras donc ya mona na ratali ga ba arrêter il faut pas boire en fait et donc espoir Wenge va koka Wenge va lela Wenge de Play qui les lodo na moni a dit tomber car ça vous ne tombera jamais merci beaucoup donc tout comme n'aime Diana Suka obité suka mo eloro mo wana c'est pedi sabana kin quoi Nicolo dans l'escalier Yahweh Francidia Kota Yahweh escalier finganga pona mata escalier tonganga pona mata bulembi escalier fulanga pona mata tomata nakei Obama sikomiko to asiko mosinzo mama lelele yangala ya aboma libala kolala wapi
si ba toye sikola ba nini toye sikola ba nini na ba biloko taki dirait cameraman obina na asobina te Gucci ya basinda donc ya bulembi yo ozalo koso ozama desu omoni yo soko koli ogozala dodo binana ye yo chu melima changananga Koko, yes. Koko dioko, tongo etani, tongo etani. Ton maestro, alors, grand frère propre, merci beaucoup. Mais au tiki le bagage mon bout à pouvoir tout changer nini Olanda kasi yango na lobigas na zonga pona ngam na bimina no samba muno zonga te na ni manioso bikakata na banini na zoni manioso lia facilité mastanga kabuya loba lia face kanga face kayemo bako lia facilité pour na mikili ya neli na lia face papa va soupe la tolo la kishasa nini nabi yako yo lia facilité mbona yebisa baba to lia ba face ba kino satike obunda take bendake uzobunda usati bendake promo uzobunda ke poma kamweza la lobby kitoko donc na pesa mbote na batu nyonso balingaka nga na pesa ba meilleur v bato ba soutenir ngati lelo so mona lelo ke sirete ouvert bima donc na pesa ba meilleur v na mama Jeanne Ramazani mama ya bana ebele mama Jeanne Ramazani nzamba pambula yo ba meilleur v na yo kota 2021 avec Fox ya nzambe na bo santé v na nga Venanga sous les Miguel, donc papa la princesse la Kachamiki il na Paris, na bossa ni susute, na somona na Luanda, na somona Venanga Libanais Magangu, Patrick Congo, Babel Matondo, na bossa nité donc na Paris Gagawana dans na Londres, na somona les jeunes producteurs, na bossa nité Venanga Sata. Vie Satan na bandal vie mo baza confort ça dit que cara mystique et c'est comme ba no za mikolo no za na donc faut changer tactique de jeu faut côté na jeu na biso pose ba biloko wana vela nga Satan na peso mo te la loba escalier finga nga bona mata donc abila côté la jeu na bango kasi mo do mtomi benga da Satan ba l'église mo ekuna niki makaka ba kar moi mike ba se ngoma kite yo pe ya l'église comme te venga la l'église wana ti l'église alors merci beaucoup Obama en tout cas merci Nathan au PC numéro contact na batunio so bazala posa ba contacter Obama na ça déjà dans studio janvier février mars na boire déjà afromo boye beta seketi manipaka donc il benga na plus 243 89 50 29 111 89 50 29 111 numéro bama ya ngwana donc na pesa ba meilleur v na batunio so ba meilleur ve la notre bossalité ya motema na bossalité maréchal Isouvé et maréchal Isouvé la Katibena Dallas na Katsa New York les États-Unis na boka mère na boika mwana nanga bébé Calvin ndoya papa mwana oya zanga mikuwa Olanda, fille de disque. Bébé Calvin, c'est moi, papa. Allez, Coco Dio, au la bourre fort. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Abonnez-vous, abonnez-vous, likez, partagez vos vidéos. Ça me fera énormément plaisir. Et là, on vous laisse, on vous dit ciao. Merci. Koko diogo tongo etani Fisto Malule sala na yoka ya buka mbetu talaka bakira buka mbetu na bamboko